oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka yo. Bomoko ya mboka. 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 Face à face aujourd'hui, un nouveau numéro. Je reçois un de mes frères, un combattant, je veux dire un battant aussi en même temps, quelqu'un de la lutte avec qui on s'est battu contre le régime de Kabila. Aujourd'hui, il se retrouve au parti du pouvoir. Donc on va essayer un peu de parler de cela. Monsieur Bokwala Gilit, excellence aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'année de l'excellence aujourd'hui. Alors, excellence Gilit Bokwala Mbote. Mbote, Ndekonanga Christian Mbote. Santé calme. Non, Zambala. L'homme de date et de précision. Vraiment. Alors, monsieur, il y a Landaki Ndenganandaki que président na Poto, na Londres, parce que tout le monde président na Londres, ça les discours naïe. Mais 2 points quand on et on est retenu qui attention à Batou. Dissolution Assemblée nationale. Oui. Na likemabanya mulenge bata ba Rwanda. OK. 2 choses on est sali souka na pagaille pour na batobele président, il ne fallait pas alobama ke banya mulenge basa ba congolais, ça c'est de 1. De 2, il fallait pas alobama ba dissolution Assemblée nationale et parce que ba bunda kanda et comme makambe compliqué. Yo on la kiwa pelanda ki ngoni ngini. Ndeko Christian, merci mingi, merci pena bandeko bazungolo ya kolanda biso. O différencier ngo vraiment malamu. Et là qui na 2 points oyo et ça l'éclatement mais que point moko est attaqué diaspora. Et point moko est attaqué biso na katamboka. Donc et check maintenant le président de la République entre les marteaux et l'enclume. Mais selon ngai et ça là qui na risque moko ya là qui na kati. D'ailleurs, to lobango ngana yo awa plusieurs fois na plateau na open na lobango partout. Que dissoudre ensemble et ça vraiment priorité par rapport ya ba makambo o eza ya kosala entre autres yemo pe mokonzambo kalobaki yango alobi naza même pas l'intention wana ya ko dissoudre mais ceux qui ba tindiki na faute na osalango et aye ko parler likambo ya babanya mulenge. Le problème c'est quoi papa nangai oyo bato bakokai koloba yango te le chef de l'état joue courage ya kolobango du tour. Bissoto s'est référé directement à Maréchal Mobutu le 26 mars 71. Oh, il y a monté. Même à accord, il y a l'Emera, article 7. Et puis sa nationalité, na peuple rwandais, au Vandaka Awa, avant le 30 juin. Donc, au sur le 30 juin, 60 écoute à Bango na Congo, d'office Congo, au sa Bango, nationalité. Ça, c'est un. Maréchal Aye, na 65, le 24 novembre, a copié à Bango, nationalité officiellement. Batou Balobi, non. La nationalité collective. Mais attention, wana eza une communauté. Donc, bakoko sengi sabango. Boza papa, bon, bopé sabango. Donc, différence y a wana o batupé, faut pas comprendre. Toye ko poussana. Et bomba maki, honorable Franck Diongo Robi Misamba bi oh. Mais bato bazolo baloba ke Félix ate kimboka kabimboka. Mais botuna ba politicien nyonso tozana bango na San City, biso to signani. Et lo ke kamusinga papa Christian batunde peuple nde mutazoloba mais aucun politicien ya Congo alobi likamba banya mulenge bango nyoso ya FCC bakimi na dissolution ya ensemble mais to matape tokita ensemble oyo iza bango moko place bazana kinga kati bayebi yango bayebi majorité oyo bango bazwa et le loyo yo kanisi ke ton mokonzambo kalobi soki alobi a dissoudre yango oui d'accord mais nanya ko perdre et ça président de la République et ça bango et pourquoi les lots maman Mabunda a s'accaparé makasina et loko ya nation à commission lokola hors Congo donc il bimi lokola bord na bango donc affaire na biso ki ngakati simba na yo tout mais oyote et pourquoi ce chef de l'état lobi likambo roi ki ngakati abingi mbala mo bampate na ye boya likambo bino bolobeli yango nini. Le problème est que na zona problème banya mulenge le lo ba congolais ba monyango mabe pour Rwanda, bisona etozana ba guerre. Mais guerre bisona Rwanda. Bon, et ça n'a aucun politique. Mais yo tuna bazombo nyonso oyo bavanda wa bazwa ba première parcelle na ba direction minene ba sala ba dépôt. Les vieux samangwa na zawapi. Via imbela biso banzembo danger Fatima. Mais via surtout ka le lazo mboka nayi. Les vieux josaka zawapi. Yimura lobango. Donc je ça muzomba boya. Muzomba alobakango. Muzombo, mais à vivre dans la République démocratique du Congo. En respectant Mibé Konabiso. En respectant Mibé Konabiso. Parce que le chef de l'État lobby, bola ki sabiso. Est-ce que papa Christian Koolo bana batu kenonga na mongo? C'est normal.
ata balobi te bayebi ke mongo nzamba pe biso bote na biso akobotama nzamba pe biso bolangala nzamba pe biso mayele na mutu donc ezala ba biloko mususu nekolo mutu akoyeba ke oyo aza ya boy est-ce que ngana koyi kolakisa batu ke non te botana na congolais non il y a des critères il y a de langage na telemi na tambolo o makinois tant mo konzambo kalobaki na sengi bango balakisa ngake baba congolais c'est un langage piégé. Et puis il baki bien que balaksanga yango na misala na bango donc banyamulenga ko sima mundu kitepo abundisa congolais banyamulenga ko sala bote po sala bote na songi plus loin papa Christian maman Bilabela yemba nzembo moko bo na bane 85 la beauté d'une femme ayemba rwandaise moko bimaka miss na Zaïre mais zaïroise à l'époque Benita banyamulenga mabima awa wana esala problème était toujours le vieux Bisengimana le vieux Bisengimana, Dilka ba maréchal Mobutu. Toujours ba Rwandais oyo ba dirigea ba Afrima à l'époque. Même ata ba IZB dirigé par les Rwandais. Téléphone oyo yo bengelenga lobi na poko na ndako. Na na côté sur le téléphone na mboko. Un Rwandais miko. Mais pourquoi les loba congolais to sali yango problème te? To zeli tango chef de l'état aye a lobby lokona mais yo kasko révélation za nakati. Problème ya banyamulenge oyo et bomba ki makambo ebele papa Christian. Il suffit que le chef de l'état na soirée wana aloba ke banyamulenge ba ndeko na biso te. Mbala moko guerre sur le plan international. Biso na bango. Pourquoi? Na communauté internationale déjà bangeba bisa Félix, bon ça tombe bien. Et le biso lukaka yango. Le kola ba banyamulenge baza bandeko na binote. Et que ba banyamulenge na monde de ba considérer le quoi bana bitike. La minorité. Voilà minorité donc et senga keno il faut babate la bango lokola baba ndiko na note bavanda kuna ça tombe aussi bien secteur union cha minembwe bopesa siko bango officiel parce que le premier est niveau parce que ba minembwe ba rwandais bazo reconnaître bango teke baba rwandais biso to reconnaître bango teke baba congolais ba congolais ça dit ba ko ba aparté ba patride on se ba ko ba patride il faut que bango mabeli et donc mabeli on ba plateau wana mobimba plateau wana ekomi ya bango or maintenant siko moyen ba rwandais wana baloba ezate puisque communauté internationale yebisa bango non Congo reconnaître bino ke no bobandi ko nae alors bon na Congo parce qu'aujourd'hui moi baloba ezate le président a coupé bango asulu yango yo kimi matali kamba balkanisation papa Christian Jean micro na yo demander à cardinal Ambongo où en sommes maintenant avec l'affaire la balkanisation tout na Martin Fayulu a la réponse à PSAT pour derrière yango ezalaki na coupe moko ya makasi Félix Salobango et permettre ebimisa moto aller papa à simbite et simbite bon tokene mbala moko na ko destituer parce que il faut vous dire que banyamulenge belé batambola ki na poto pour le baki ba victimiser awa bazolinga bangote ainsi de suite et c'est des gens qui pouvaient avoir un droit belé alors que le président dit que boza ba congolais les débats y arrêté sili OK lo bani oza suni loko yo lo baté oza suni loko lo badon ne eloko moni et sali cop moko raté Martin Fayulu boye mon PV ape banyamulenge donc il sali zéro vient banyamulenge ndenge oh j'ai busembe makamba ngo yebi yango suti ata banyamulenge ndenge bususu ya Martin kasi bakuya te c'est pas possible ngana kutana na bato bayebiye ba finga ya ndeko na ala koko na ye na kutana mutaka koko ya Martin Fayulu busembe via bosana makala via nyati discours na makala lobi d'ailleurs kuta na balabala moko ba pesa nkombo nanga pona botama ba makalwa ba ebise babite awa Fayulu ya la raté awa veni fatundu via bien na bosani kala via botama ndawa ngayande na bakuya donc on a donc le lo non ngelo keso kamusanga papa batu fo balobela kayeke mutu na biso est-ce que nga vraiment lelo kini mutako kolobela nga obenga mona komi lobela bato bayebinga tina osala no émission baza bayebi ko botama nanga bayebi ko koma nanga boy bayali et loko wana yango moni biso tolingite il faut mobeko ya mboka na biso lokolo nyataka biloko yango malamu et faire montrer bango que ezana ba biloko na Congo bo simbate Congo ça lokwa jardin d'Eden bolia na bino nyonso mais pouvoir o ezana zeto ezana kati nde bo simbate po boza ba puya donc il loko na fo baye bango alors mais ce que ezaka nelika nationalité no biki ezaka ya bango te nationalité no bato belé baza ba congolais pendate baganga trop et belé parce que bito to la ka bato baza na kota Rwanda bongo bato ba kota Soudan bongo bato ba kota Centrafrique bongo bato ba kota Bazana na betelo likambo Angola wate na yebisio visa mangwa na beta ba Fatimata na mboko yo via yemba danger mais tout mais to kola ka to commander to kombo via lobote bonga na songi na Angola mboka na ngana ke samsala o lo bangoni nde loko Félix alingi ayebisa na bato zala awa mais la kisa biso ke ndongo zana biso za ya biso mais ozana terre d'origine na yo
que ce que moni mo été uzongi na yo et loko ba rwandais parce que bata ba rwandais ba bunisa ka biso ainsi de suite so qui na ba idée wana te maintenant to na complication te problème ité pe oh ba vie ba bala bango ti ba vie ba lula bango ba vie ba lula ba momi na bango ba vie belé baza ba bala bango to sana bango awa wana ce qu'on nyonso bango baloba yango te problème ko makaka pona nini Félix alobi ke no baba nyamulenge baza bande ko na biso mais son frère. Alors mettons to continue quand ba soudanais ba belé ba soudanais oh bongo vi honoré ngwandana oh il pas soudanais bosembe vi honoré oh si soudanais oh nganda kombo nganda ah ba sobrika bongo le matin ba vie kingo adondo il y avait tout quand même qui vieux basali les villages mon côté na biso ba pesa mo kombo dondo kaka po ba masquer que azaya biso en réalité vieux rien vieux rwando polonais. Mais alors, lui, on aurait une balkanisation, ça. Ah, na lobi na yo vieux aza mauvais. Et ce qui est bizarre encore, bah résistant nyon so ba tout autour à vie honoré, nationalité douteuse. Oh. Ouais, bah tout ba na poto na nationalité douteuse. Et so ya tambola na bokechu. Ah uta wapi. Un malawit. Oui, père na banda sana je kami. Ah olandanga. Yo comme tu côté kuna. Bosembe. Tu es rôle avec ya chukia congolais. Oh, menga na Congo ko bomanga, tinga na Congo na oyebisa batutu. Oh. Yo kani singa mana Congo na kowela mabelo na vie Olivier Kamitatu. Oh, il est congolais. Oh. Finalement, qui est congolais qui ne l'est pas? Bosembe. Oh. Yo ko yo lisanga mabela Congo na ya Martin, ni cousin, ni père, ni frère, ni sœur, mais c'est des politiques. Et le corona il faut bango bango vieux VK il faut y bakake asa Burundi oh bayada père na ye na Kadeza à l'époque le Kadeko soki nini Kadeko oui Kadeko na Kasai bakasai tout ba famille vieux VK oh merci oui on comprend donc ba congolais te balande belé boy na lobi na yo eza mama na cop oyo bavanda ba konza biso et permettre mutaye ko bimisa ba makelelo nyonso bima pour moi na mboka ye d'ailleurs kuto bosembe na betelo lisolo na conférence à Berlin il y a 1885 ba kata ke Congo koza jamais dirigé na vrai congolais il y a un monde ba betara biso déjà rubrique mpindi wa ko zo pouvoir te muluba nana loba ono vie ngenda tout en kamba mais bino ote biso kutu makambo te bina biso ngote biso tolaka na collègue na feti seke dipo akota kamba na nsul oh kamba bakota ngo na nsul donc akota na nsul la makolona na Yerusalem donc siko ba yebisa ka via lo na nsul via lo birien siko ba yebisa babi yo koma mukonzi na mboko total yo mais tant Félix a yebisa oza na guerre na fachité. OK mais toi tali bato Kasai on dirait ba na province ba na frontière te Kasai. Oui eza province eza centrale. Il y a la République démocratique du Congo. Donc, il faut que baka et le monde konanga problème à étranger et ça m'a faux débat. Mais dans la lire au bisoto comme il na Congo, il faut étranger et baka na botama na Congo, mais na za na droit ndenge mon côté na Christian Bossé. Bongo Bemba. Bongo zali kamba bomba. Ah, ya sa pied. Vieux, yo talaga vieux janote. Tantôt portugais, tantôt belge. Oh, mais on comprend. Toi qui as la police, tu as mis Kabila. Ah! Possible ngaka olukila mutu no ba problème na batongo tongo baninga ga bataki. Est-ce que c'est comme bon? Kabila. Si lelo, Jeannette, si lelo, tu comprends la bangote. Yango mona Jeannette alingi ne pi mama mariage te po boya otimbela ye. C'est à mariage. Mais pour moi, la vie n'est privée. Ah, la vie privée. Bon, bah, parlons, tout ça, la bêtise dans la boulevard, à Tigre, Zoé. Mais attendez, seconde, c'est la validité pour vous, le problème. Et la vie n'est privée. Non, c'est quoi, pas les lacs, il y a des bandés, quoi, pas oui. On va passer à autre chose. Alors, mais attends, à part ma nationalité, il y a aussi l'affaire, il y a réplique à Madame Mabunda. Il se pose aujourd'hui un sérieux problème avec Madame Mabunda, na perchoir, Mulania, et Robé na FCC, et donc complications à coup. Non, ndeko Christian, FCC bana bombu, ya makasi, kole quand même oyo, ya bana Israël nezipito. Bombu ya makasi. Donc na FCC maître Zamoko, c'est Joseph Kabila. Donc kuna bakenda ka réunion te kuna Kabila nda kenda koloba.
Mais na minute oyo FCC azolinga faire montrer na bato ezaka section d'orgueil. En réalité FCC na kati eloko eza souté. FCC na eloko te. Besoin ya FCC aboyaka kokende na opposition. Mais FCC ça l'opposition na kati ya institution. FCC azolinga a bloqué république na kati ya travail. Mokonza mboka lobi boye bango basoni bake ko sala boye. Yo kaka eloko. Ngobila bengi mokonza mboka uti États-Unis mbango lancement kini bopeto. Deko Christian liboso na upubeleza to pusa na kaza. Na bureau na yena no, na bureau na yena no kalibana. Parce que yo tuna ngobila. Makanisi nini oyo yazana ngona kata moto. Yo tuna le roi ya Kingakati. Bilan ya mabunda na portefeuille pendant 18 années ya Kabila les années pour le loba repesa ensemble. Conceval par la face de Konanga Bosembe. Madame Assonance alobaka bina kolongwa te atabo mati Kabila la na mabele nanga. Elle a dit ça. Ah Bosembe. Yeo sakana na yaya na posa pembe ya umela kate ya shina gambo. Alors mais est-ce que mabunda kolongwa na Assemblée nationale? Est-ce que kolongwa na Assemblée? Mabunda Mokonza mboka komisaki na discours ya le 13 décembre. A inventé Valera ba maman congolaise tout et ça déjà FCC bien té. Ba comprendre ba mais moto wana yo na yendenge nini abandi ko lobelo mbala moko boyo boyo. Tant le kambwane beti ba bengi et loba vina nga waze kwa ba jwe maloba ba pesi mabunda loba mais monoko ya mabunda. Mabunda beti. Oh mabunda ti a beti a yebite ke Congo tokenda ka boye place nga na suki nde kwa mati place Bosemba suki nde kwa mati. Mama mabunda kanisi ke makambo ya lobi yango wana. Mutu na bango kaka mende azongeli. Aïe sabi mais non makamona yo lobi baloba ngo bongo te tanga encore l'article wana malamu pour expliquer yango batu baeba bazongi si siko problème eza nini lokola déjà makambo eza na se FCC besoin na izake non balongola ye bazwa nemi bachaske yo tuna ye ba reprocher mabunda na nini pour ba changer donc besoin ezake mabunda azo respecter consignité ya roi ya Kingakati siko tocha nemi molanya siko yo tuna nemi tant bazo linga baya na ye ensemble 15 millions oyo boma mboka ya VK Némi aloba na biso 15 millions multiplié par 12 mois fois 18 ans et kenda wapi puisque ye mutabete la VK cop wana bango na bango ba Gilcab vous comprenez et loko on a batu fo baye bakande konanga Christian ke to yebi mais et loko nazo sepela FCC komina suka. Alors mais c'est vrai aujourd'hui FCC a commis qu'on se plaindre, ce qu'on ne voyait pas dans le temps. On a plus deux publications, apparitions. Némi, pardon. Kalev non. Chadari le mec paralysé, Simbi, Atam, les sous qui manquent, il y a Yuma, il y a paralysé, à paralysé. Calamine de Théo Kaboué, Bakangi, l'aéroport, le document. Alors l'habitude, mais finalement, c'est quoi l'affaire? Est-ce que l'FCC a Azakar Kassi dans Wakala ou FCC déjà? Bosembe, na lobi na yo, Mutazali Kola Mili Monion Sosenzambe. C'est dit, oh yo kabiso benga mbombi yandanza komba bomongo kiti. Donc, c'est retourna mon tabeta vie Chadari mouvement. Je n'ai qu'à bamba 25 ans. C'est que la poids. Pour venir à la Rambinga, c'est que la poids de vieux Chadari. Na vie nanga Marcelin Chichambolo Mamboxalino. Donc j'ai na makiti sa bango avion, a bloqué bango ba passeport, Chadari a bangi bi panzana ya kubenga benga. Oh malheureusement fala benga botatanga. Ma benga ngate, a benga ti ba bengani yake. Et suki wana te parcelle. Via le kota lupango yena momena yena gombe. Oh. Donc l'affaire parcelle c'est une affaire vraie. Ndeko. Momina ya lobi angwa lobi to kuta lupangu polele salité. To bimisi bambongo na biso to bongisi lupangu do ba lokota lupangu na Gombe. Or eza résidence ya ba président Assemblée nationale. Thomas Lwaka Vanda wana Olivier Vanda wana patrimoine à l'état. Il y a l'état, patrimoine de l'état. Siko yo tunanga combien de ndako Kalevo le loi zoloba. Pour via na beta bato hein. Non mais Kalevo lobi na pour son ngidol ba Kalevo lobi ke bino bato yi de pes. Abi Kabunda abi Kabuya bisa bino bato yi de pes. Abanda ko voyager na ba document nini. Abi soki botiki kolobate ba baba ba koloba na mboka ono. Te yaza baba te. Oh. Et quand il faut que baba, comme baba te, ayebisa bato parcelle avant ndaka na ngona yipen ya BCDC akoma kuna ndeni. Yane bo. Bosembe. Mama ndako ya somo na moni. Na lobi na yo ngana yo na bato do to sala ma comptabilité to yebisa fachi. De Christ. Couple marié, bana misato baolala na studio. Mais individu, akanga parcelle à bateau autant de chambres. Allez-y comprendre.
Albert Yuma oh le loi commis intouchable que les 6 personnes à IDPS au Batumba ni il y a le 16 au 17 septembre 2016. Yuma botola mama batulupangu ba na Canada ba Holandanga. Abotola lupangu siko tuna apesa leki ya makambu na ye. Mutaolo balanga na téléphone kolo lupangu et puis type na ça. Mais bakangila kamakambo Mais bien sûr, abotola le tout puissant Albert Yuma. Le lot Shader Alobi, la preuve est est-ce qu'on a la preuve? Les alliés, tout ça. Au Sembe, au Congo, Kenanga Wapi. Tout le bana tozana Congo. Quand le Vatika Bakashwa Kuko ya Bamba Batuna Bami. Atika Babiloko wana to wana Congo, Vie Kalev, to vanda to lo bana. Yoku tundengo zawana. Osaku tuna chance zo umela. Yoku tu do fale ba simba yo, vie oza fo. Comment batu bakufa na Kasai ba famille na bango na poto ba mona corps te mais ba montre na ba bracelet na bango ganga na bureau na yo ah vibotra bloka pam pam ba nako oh donc ndemo zo mona même ata parler ya PPRD on a batete ba oui ça ba moi be ya futra te ya on banda 2004 so mona ka résidence wana ba fete ye ba na raté o mona ka papa allo ngina ye eloko ye ba na raté ba jeudi mais na suka nango o mona ta 15 couple la bagarre na boulevard wana pona nini pona 1000 francs. Mais si ba bloqué par là on va foutre raté par là bataonatra. Batouana. Encore patrimoine il y a l'État. Il y a l'État. La fait privé à Batou. Il y a l'État. Il y a ka kozwa basi ya Batou. Oyo bango bazwa. Il y a ka kozwa mituka ya Batou. Neko Christian, tout na vie nanga Henri Mova. Ba biloko oyo ya présenter biso na aéroport Anjili pour na élection. Ba mituka, babu ekenda wapi. Ba ya ba betela biso lisolo ya mbongo ya Bukanga Lonzo. Ekenda wapi balongola Kabila awa na jeep oya lingaka vola ye moko Bukanga Lonzo na leka wana ekenda wapi lo Bukanga Lonzo celui-là babengela biso vieux Augustin l'argent ya 1000 écoles na étendue ya République ekenda wapi babengela biso Léo Sommet André Kimbuta 300 wana kutu na yoka ye moko na mato ya nani ya bandiko ya Top Congo. Alors, il y a 300 écoles. Donc, c'est que fait Félix Oze qu'on a raison. Que Bakabela n'a pas bon, on va poche na yebate. Est-ce que ça n'a qui nous sous maintenant, c'est quand le chef de l'État y a une gratuité, non. Gratuité qu'on s'y battait, fallait non. Mais quand on est au Ngama. Mais où 300 écoles construites par Kimbuta 300 écoles, tout le monde a été, mais tout le monde a fait Kimbuta. Bon, 1000 écoles, Matata Tonga, il via Beta Université Panaye. Maman na université via Beta Panaye. Et qui à l'État? Et qui à l'État? Si quand on y a un bateau, pas perdre Fobalobana Biso, ça c'est un. Je l'aime, et si quand de Kabila a fandi à un côté clinique. Mais groupe Mobutu, Télémakia qui a voté la Lupango, tout ça. Bon, ce qui je l'aime, moi, na lobi asomba pas yanani. Bon, toke kaka kuna na kenga kati. Famille a fait Diomi. Bana mabele. Et ba chef coutumier balela. Au moins 12 villages. Et ça na Kabila Kanga. Et puis batu bayi bakate ke no kenga kati banda na kine kota ti bandundu. Oh, ouais. Donc écoute ça à 12 villages na kati. Na lobi na yo wana jardin de dente. Kuna moke kuta ba tigre, basu sakana. Donc ceux qui au mona lo latin na buka témoin de Jéhovah, au mona mona kenga kati. Mais ce sont vérité de Christian. Donc 12 villages ouais Kanga. Parce qu'il y a nani bakolo nango baza, moyen baloba ezate pour nani l'homme fort. Mais ba lui exproprié ba tout ça pesa bombo na onyoso. Maman livre terrain na est pesa, batu baganga. Maman livre terrain na est pesa. Rien de Christian. Alors mais finalement donc et puis les kamba nationalité ont été loko mo yelinga. Le noto mo ba mona mabe. To vanda na mboko yo 3 jours à day national. La première dame a coupé le père Nani belge. C'était son beau-père avec une belle maman. C'est normal, non? Pourtant, maman Denise n'est pas le rwandaise. De Christian. Ba rwandaise biso to bala bango frère Inon Vumbi. O abanda oyemba banzembo nzambe lelo na Suisse. Abala pe rwandaise za na ngoli sumutin. Baza bikelamu bolingo za na frontière te za na ndelote. Okoko bala esika nyonso oyo lingeli. Mais maman Denise, que tu sais, bien que batata na yeba na est basi ba télémat. Famille mobimba village monani tout le monde a moni qui abota la place tel. Mais si tu sais maman livre to yeba la tête tantôt moyombe to yoka c'est pas général oleko noko nangai o général oleko mutetela. Na singine na mboka vika savubu. Kuna ba yebi na bango makambo wana te yo. Mais bon benga Jacques Kabila.
ah bon vieux Jacques Mbada kufela nini ko bosem vie pour la bindela oya banda makambo babisa ba Mariano kini mwanda na Mariano a na Lubumbashi bosembe ngano to aka makila mabe mutu nanga omona baya kotoka o atteinte tout ça ba makambo article bimé belé to lo baté. Alors mais seulement le FCC est commis dans son candidat. Il y a des nouvelles qui nous disent que CPI a commis presque prête, le Sénat américain a commis prêt, 362 ONG internationales. Fachi Pandimi. Alors, Andimi déjà. Via Sandimaki. Oh. Via Ndimi, via le bitro c'est trop. Mamba baché saté. Tant que Boaka vient dans fidèle bazana na saki na fleuve, est-ce que Facha la Mokonzambo, Paul Bakebate la bango. Vie chez Béa, ba étranglé à na commissariat, ba na butu ti kuna kota cimetière ambenseke ba déposer wana na ba plante na ba prudence. Est-ce que Fatim Tala chef de l'État? Fausse commune 80 awa du 19 au 26 janvier 2015. Fachi toke makambo BDK awa bundudia Congo na 2004. Fachi toke makambo oya kamona sampo. Toke makambo este kuna ba Ligue Touloula ba kalsina bango 8 millions de morts. 8 millions de morts. Fachi toke makambo ya yemoko Kabila na 96 ans na 25 ans massacre Makobola. Oyo Mundele abandela ye dossier yozo zele na 2001 Mundela salela ye repli stratégique massacre Makobola. Toye na liwa vient na biso Laurent Désiré. Oh tinelo ba maska biso. Ah non, mais c'est que ça va être grave alors. Na lobby na yo carnage judiciaire. Eloko wana ekovandi sa chef de l'État présent éternel na mboka na biso. Na joye bisa vie a Olandanga ce qui a founé passé à Batouana te Batouana ba founé présent na ye. Na lobaki on lobi placement na la kende ko Christian. Colonel Bakari na Burkina Faso à côté du président Sankara na bureau a dit c'est le moment il y a quoi arrêter Blaise. A fomenter un coup objectif il y a quoi votre élimination physique. Thomas, bon qu'il était, a dit colonel Bakari Alobi, la mission ne se trahit jamais. Mais là, mon bango va trahir nga mengaïté. Ça lui a coûté la vie. Mais il est mort, hein? Le 15 octobre 87, à 39 ans, à Koufa, Nawaga. Nanani, na Blaise, son ami, son frère. Et maman ya Thomas, tuna Blaise. Na oyo nyon songa na salle la yo. Ne le foot au footinga, a répondu à Bino. Toi, tu es toujours ma maman. Et maman na Koufa Nawaga, Blaise allait là et comme maman président. Yango loko tozoyi bisa Mokonzamboka babimi place ta mon côté na Kabila. Babimi place ta mon côté. Mais alors Bolingo fait tcha za ngo pour Kabila ngana ko. Te facha na Bolingo te facha la ngine na motema malamu ya Congo. Totika o nyon chez kaki boya to travail. Mais maintenant ba boy kotika seul problème. Mais si ko nde sika via komi. Donc bango nyon sonné bazaona. Ma keli na nyon somo na Shadara osala na ya pamba. Shadara ni loko loba na Félix te. Même Kabila ni loko loba na Félix. Ah mais Kabila Félix a oublié que a conseil pareil. Te via ça signé qui a yebisi bango vendredi na réunion conseil des ministres à télémisia FC ça télémisia caché FC bango to seto mboko ezaya binote yango moni Mike Pompeo azoya parce que Mike Pompeo nani yena Mike Kamer bato basala arrestation ya l'Irakien les plus forts Saddam Hussein wana sko to zongi directement na balangage ya Herman Cohen que dans une année vous ne parlerez plus de Kabila. Et puis une année naïe d'autres qu'on a juin. Na juin. Une année il y a Herman juin 2020. Donc alors comment fonctionne aye. Le lot temps où CPI azokita. CPI faut aye bisabiso musala na. Et puis mamba CPI batuna ya zapiele. Batuna ya zapiele. Ya zapiele na mbinga na ye. Ba ye na ye mana na de ya père Serkei Makuna. Ere koki bazo finalement ya Pierre na car babi kota ere koki kota tutsonga kota yo makambo na wate via zonga via vanda akoma sui via yebisi Martin Faoula ne passa lobi keba makambo yo luka ya l'étranger a pagai Martin yo zo kraka na loboko te tunanga imutu na yebi via beaucoup la kota prison bakala dia kuba abimaka frère Gilles donc bango ndenge bazawana il faut bailler bakeloko moko ke viens beaucoup la quota viens beaucoup ma frère Gilles ma frère Gilles non plus c'est bon la gars vous ça fait mon babé fait papa mais Nicolas ngala comme frère Gilles romani zamba bossa na gaba ya non et logo est comme le boya wana yango wana ça doit changer comme boni Shadari Emmanuel il m'a pas sonné la combo ya Yesu mwana Nzambe Emmanuel abotama le 25 décembre donc faut que la ma combo na ye ya baptissimo alongola bakusi luku alongola babilo ko na tout donc boloko tango yo koko to yebate or bango ndenge bazawana
bazana ba charge ya makambo ndeko Christian ngano lelo to sa l'émission wa Rosichi manga place wa tabso na molimo azolela Thérèse Kapangala azolela Likulula olela mais est-ce que pourquoi Fachi azo frappé balobi qui fallait c'est l'américain tout ça tout le monde est après te frappe écoute donc Fachi ndimine te frappe écoute ndenge écoute ça wana bato ba comprendre kité Félix vient nanga aye ko futela na quartier bato ata soka za maître il faut banana ko tala non bato wana aba te kuna garçon mo Christian là ah bonjour Christian Christian pa wana ata ko ah OK na soka nde boya boyeba ke ye pas za maître wana bo Christian pa ndope maître ah bien papa boni wana respect pesami et loko Félix alukaka yango wana Kabila n'a pensé na ye lokola un président non préparé Abdou Diouf était déjà préparé par Léopold Sédar Senghor baké vacances moko na femme na ye na Normandie bazobeta ping pong président bengi mwasi ya gouverneur na ye ya Dakar ayebisabi ne dis rien à ton mari on a préparé le 1er janvier ye mtako prêter serment le 1er janvier 1980 Abdou a prêté serment à Dakar en tant que chef de l'État. Il était déjà préparé. Azalaka gouverneur. Et à tiki président, c'est mon délaïe na simana bandi kolandaye. Na peso arme au bundisa maître Wadabi. Non. Je suis sénégalais. Mon témané à Malamu et PC francophonie a dirigé pendant plus de 10 ans. Et Nzambe na bolinga teli mon téma moto. Lelo, Otali Abdou, plus de 2 mètres. Mais Lelo déjà a dépassé 90 ans. Azali. Donc, Kabila, balagi ba président moko non préparé. Salabo et bisoto peso boy. Il y a un moment où a commis déjà des faits accomplis et là quand ça les a été président sourien pouvoir ou rien malam na boma Félix ngana zonga kaka or et là quand bango ba baté que Dieu travaille avec le préfixe 7 ans ndeko Christian vient en retard ataba baloba ko vient na on a retard te va na oté nana yo to zonga sous primaire aux ala mukolo directeur école na mukolo même ya monsieur donc monsieur yemo kanda ko mona ka yo zo gêné mais vous dérangé na yoté donc viens en retard donc ndeke Kabila na batu na ye bazana bazo comprendre que non Félix akoniata bango bayebi yango papa Christian et loko oyo ekosa la force ya Fachi na 2023 azala sans conquérant à faire montrer na monde que na négocier pouvoir na gagné l'élection. C'est en arrêtant les gens qui commettent des infractions. Mais bien sûr. Moutouloura Kalev par exemple. Kalev t'as le but qui t'en a payé sabine ba document à Kala. Donc mboko to kumba ki ndebongo. Mais tout na Kalev ba diriger kamboko yo comment? Je comprends. Le lotanga zo bango officiellement ayok. Et puis na tuna ka batu na papa na ngai. Ba classe ba diplôme o balobaka tango lo balikambo. Ko tuna ta mon cité. Tende non ngana ke lo balikambo. Mais madame papa, nous allons tola la parce que à lobby boy. Bazalaki ba na répéter ba mona habite ozalaki ba témoin ba auteur il y a ba événement ba péripéties ba dossier politique et autres alors je me pose la question ba événement ni non bien ba kobola non bien papa Christian yo tuna vienanga Denis Kambai yo tuna bata FCC ba escalada na siège IDPS comment pe ba kalsina bato na ndenge nini bacha ba mousse essence batali biso na katia na kata salle ndenge toza ba boake essence ba boake liango soki briquet allez ba bloquer les biso libanda bukso na kufa boma ça carnage et salama awa mukolo na monaka maya miso ya papa Etienne quelques mois avant sa mort vient à Boubou maya miso metangi bana ya batu oh lelo IDPS na pouvoir ba ebi le côté au profit de qui au profit de Kabila. Le lot, bato FCC balobake non, ce qui alternance, ce qui n'est pas bien kaka. Il y a pamba oyo emema bato mayele le quoi barosi, akoka pe kozala quelqu'un en beaucoup plus qu'abandé déjà pour se pointer. Vous comprenez? Donc le lot tant au va au lobana mais ça tombe bien. C'est par l'abondance de que la bouche parle. Donc abimisi o ezana katia motema makambo bango basala sans le savoir. Mais le mal avec eux parce que ce sont des éléments qui sont contre Bino. Parce que qui contre Bango. Mais il y a un événement nini. Mais ekozala malamu ayebisa bandeko na ngao ya Congo central na biso peuple congolais en général que non Jacques Mbado akufanda nini. Kore monana te to monaka selkei. Go. Ouais. Bayebisa biso vie samba kaputa kufa comment? T'as vu Augustin? Bayebisa biso Augustin Katumba monaka kufa nini. Il faut ba expliquer biso babilo qu'on a pour lobby to zala na courage na mondo to kene nango lobby bon voilà tala mambele kana na mboka nanga tala botala babadunda la kufa nini. Voilà maman vie muza mabe oje vie bauma Laurent Désiré Mogo. Laurent Désiré na lobaka yango
Bosembe lelo mutako ko contredire bisoté na bonyama na biso na Congo toujours quand même to sala moins fort ya ko faire redresser mboka oyo na batenzo ya soki ya solo le colonel dit ye mutaboma musée babimisa ye asamba après 19 ans na ye l'état ko katela ya akozongisa ye susu na kataboloko puisque ye mutasalango mais soki basali yango te biso to ko tuna vie alamba na miso nzambe tango ba apesi ordre balongola edi ba pété na ye makambutu colonel alamba zo tuna edi où est l'arme qui a tué Musée mundu kana ay monana te et monana te papa on a compris que quand dossier le dossier les comment on appelle les enquêtes vont se poursuivre ah vous condamnez déjà mon père nanga comment vous ah Bosembe nga chef de l'état nazana monopole à makambutu soki ya Musée to bombi bongo tata mwasi baboma na Lubumbashi kadeta ba Musée na un colonel le colonel anga zabi obi pourquoi puisque tante alobaki abina commis prêt na dénoncer makambutu babeta tante bu porte la fille aînée ya Musée atekaka tombola na Lubumbashi allez-y comprendre sergent natangi kombo na zolandanga le lokutu nde sera juma bulomo na banque kotona me grade assez mwana Musée mwana ya Musée tatani a servir mboko a okata tombola bato takatanga ba d'accord nanga mais lelo et ça c'est qu'on a batu oyo basali mbongo na kombo ya Musée mais jusqu'au photo na communauté internationale tout na premier ministre Bel Changazoya dans quelle lignée bazwaka Kabila Musée oyo alaki ayaki ka bongo na ba élection te et mwana na ye a succédaki comment na pouvoir et le kana il faut communauté internationale ba expliquer biso to yeba yango makambu nini oyo salama na mora Musée puisque ça fait mal tant déjà batu ba matati ya kosimba mokonzi ya mboka yango moni ba multiples combines et au salama servi à président de la République. Est-ce que lui comme il y a stade des équipes vraies qui va nous cadre ça les mabe bon et le ba makinde on attend déjà secrétaire chef de l'état ba pesa qui a valte to se soumettre na bango you vous allez qui la carte organisation oui bon organisation te menazala qui parmi ba kinois où il fallait nazala mais malheureusement c'est limité malheureusement c'est limité alors on trouve aussi ça dossier d'habitude dans le Cambo il y a ministère il y a finance aujourd'hui ministère finance ça pena donc tout feu tout flamme quoi les qui na TV a pesi ba leçon a lobby que Vital Kamerhe a droit couper ça a ordre couper ça était à dépendre na était à dépendre du gouvernement donc bref des choses le baki wana yo monaki on dit non c'est normal à lo babongo ba mikolo ba yebisi biso langage moko kinois soko moni mona soso avimbi na nzungu c'est que maman na yazana se mais ayeba que famille politique o yazana ngo lelo FCC mota construire yango c'est vital famille o lelo azana FCC o banemi ba Shadari banani muto asala yango le 26 janvier pochina rambo tombola loboko bo aloba Bosembe luka banganga ata ba 4 heures du temps loboko ane kekende bo bima na loba na yo tango asilisa ba vie kakuji ba vie Herodia mete maman Seigneur merci pour basala qui par tous les moyens ba boma elle est bima mais réseau bima kaka donc je vois quand maman attend donc ndeko na finance ayeba eloko moko ke makambo azolo bato yebi yango et ça la finance te ndeko Bosembe même à affaires étrangères affaires étrangères et ça dirigé na montaï d'APS mais bato yo baza tout autour ya ministre bato FCC nde bato bazoya na ba cop oyo okitundu atikaka ba dossier na ba signature bazoya ko pesa mtasine et puis ba passeport diplomatique wana et vandi mingi na zona makambo oyo ki et bimi na monoko kalev mais que lelo ba ministre belé FCC ba ancien mais otika ba document na bombangu na lobby na yo na lobby na yo ki salume banda fachi wana mona nkoi donc ndenge baza wana ba comprendre que Chine ngamba zo fente kaka bango ba pakia pambe puis ya zala yer mo bosoka bengi bango ko mona boazo me manane bende bino mo bota la branding zo fungwa mawo na koloba ndenge nini boke uvanda kuna et puis ba vie wana ba mystique dernièrement na otomona ba photo ba kangi na Petuan o ba benga Laurent Désiré ya moke Petuan na kombo na ye ala na vrai kombo na ye Laurent Désiré no mona ya la mouvement soki caméra ye Laurent Désiré yaka wana ka soki caméra ye mais soki ma caméra beti ma boy Michel-Ange
C'est pas possible. On va tout me reprocher. C'est pas possible. Et donc, non, pourquoi là, ça soit bon. Donc, alors, c'est que, mais finalement, quand un ministre dit ça, il va continuer place là, mais tu as l'émission après. Caméra sur les combos, caméra sur les combos, on en parlera. Mais alors, ministre, finalement, il y a finance, le président l'a cité nommément, qu'avec bloqué l'action du gouvernement. Mais il y a l'obité. Donc, quand on a lettre bimaki, lettre mo salama na se ekenda na ba banque. Oizana bapaya que beaucoup qui ça la viration T ceux qui signataires n'engate. Or logiquement il a raison. Ah a raison d'une puisque tu as une coalition. Mais le quoi tu as une coalition, il fallait que ata la paix ba prérogatif ya makambo ko sala. Pour na nini ezana ba mbongo o sengele bima esa misala. Mais ce que lettre bimi ba tout ni ministre de finance wangani lettre mes signature là. Ba tout ni premier ministre o yaza même famille na ye na FCC ba makambo na te donné bazana baza trois ministres. Ba on na ba lettre mingi na moni. Tunda ya kasende o ya justice. Ozu oyo ya ni tunda ya kasende ozu finance ozu na portefeuille. O ya remplacer maire wana. Donc, nous avons un dossier et ça. Ndeko Christian, nazo yebisa yo makambo bandi sikoyo. Makambo bandi. Alors, le dossier, à Cage, oui, bien Cage. Oui. Il y a Georges Kapia. Oui, Georges Kapia. Il y a un document, il y a un sac. Il y a un sac. Alors, bien après. Donc, on dit que tout le monde a fait un ordre. Mais comme un magistrat, puis il a fait jusque-là. C'est ça le problème. Le magistrat n'a pas congolais. Tu es maman Ginata. Maman Ginata Bamba, tu es baguette. Tu es baguette. Mais na minute à sali combo ndaku tu na osenga basa ile stati na entrée à l'aéroport comme ça ce batu on a tobi mutabeta shadali na osenga mama gênant en tout cas basa ile stati pour asali valeur ya mboka même mataba magistrat on a to komi na air ba comprendre que la nation d'abord au lieu de l'individu papa Christian le on a oyebisa yo ndeko moko to binga na tongo to na obonga mana ya le loba congolais ba na misalate na Katanga un Ougandais ayena bus ya monena l'équipe à péage nyonso akasumba les sawana a fouti ata ba droit ndenge ya lakate et ce qui est étonnant bazo ya na ba paye belé bazo déposer ka bango na ba Katanga wana bazo sala misala mais ba congolais bazo souffrir tozo banga makambo to vivre na est na ba rwandais tu ya ko vivre na centrale na ba zambien ba ozu ba mozambicain partout le lo ba jeune katangé ba ben baza wana bazo benganga ba esika ba bi passa awa danger to ba keska ba utakate atindeninga même na vidéo même la vidéo oui alobi tala ndeko na bisaki sans document sans eloko a osala musala na République démocratique du Congo au profit de qui? Au profit de ses maîtres et le Congo na osepela vieux Roger Lumbala loba ke loko important na pota lobi nzamba zo lokumu ngana sena kimia na bimi na ozonga sukuna te mais bino bato bozakuna boyeba ke bobima te bozana boloko André Baki vengo ikasanja se déguisaka comme imomite akatango bilana canon rapide tipo na pa bigata la biata basi batambola mais on nazo mona moko kubeza na kati ko bengela ngai basi mba vile vous êtes non jo atalabi basi batambola na atali ya basi batambola katamo sa go tambola tout droit mais au ressenti kati na yebo mwasi mais oyo kukubeza trop les tambola Jeannette ninga yaka na on moko kubeza Yakana ngukasa se déguisé abimisi fasna mais vie ozo lo bana media makamususu ozo faire montrer na banri solo kama makamususu mais que yo danger mais nzoka na cessé déjà pour préparer ba tout la musi ya sasa facha salo bien ngo mutaobi masu kongo asate sembe eza ya vrai wana mwana nkoyi tata na ya bunda na mboko yo zenda folo te tumba oyo bien ngo bien ndeko na ngai mobala ki mabitumba te Fatia ye bien luka ki to fanda to solola Kaleva telemi otala bukuna shadara telemi mais ce que vous savez yuma pera terrible babu ya akelata lubumbashi na lobi na yo vie wana abeti loko mona jekami azui ba syndicat che bango balar po baloba ke no bazo menacer kaka même scénario oyo ki Shadari un complot contre Shadari nani ko se comploter na le tout puissant Shadari na Congo tala batu musonde konanga nani. Donc, viens vraiment sentir que non, moto et bandit kokota, justice. Il y a un mot qui vient, Galates chapitre 6, verset 5. À chacun sa peine. La justice élève une nation.
pour chef de l'État à réussir. Ndeko Christian, Congolais zani na posa damage te. Ba makele lono yo ka damage na na sima. Toyo kapé ke bakangi Shadari na likambu moko boyeboy. E ko kitisa ba Congolais mitema puisque za Nzambe te. Toyo kama ke no André Kimbuta. En tout cas ki matondo na mutu botoyebi, mais ya Kimbuta ya kananu. Likambu boteti, tokoti kaka yango te boteta kitana sa mabele na 31 ans. Bozali na fête à mariage. Boteta bima zonga palais, bo créer embuscade. Amata haute tension, akuta na embuscade à Jumbuma dans kitana Samabele. Le lo yo gouverneur pendant 12 ans au battre même record, il y avait Dominique Sakombi Inongo. Maintenant est-ce que yo faut bisabiso akufa comment? De babilo ko na il faut esalama pour batuba éviter le kola bosemba lobi boye. Donc, Koboma Moutou, na Congo et comme le Congo Pamba. Mais aujourd'hui, moi, je vais déplacer ça parce que, par exemple, c'est qui ordre que avion mon côté circuler sans autorisation. Yango moni loko na ngaki na répondre ndeko Henri Soloka. Ndeko Christian. Type mo kasuke belé au moni mandefu tout ça na zoé baté makambango bato otika mandefu au les atama ile nzoka buzoba. Henri Majal et écran alo ba ke Félix a deuxième bord na bango. Mais à sa émission, dans des copiero, à qui même pas ta répondre à la question Péro. Comment peut sa l'émission? Voilà. Ouais. Donc, vendeur de drogue na poto, sans assise na mikili, et l'autre comme côté, aye na yeka kina koma na yeka pile petit Shadari, a vandi, musala na ye ko bukaka ba pala batu na poto ko boto loko simba ke koteka, donc vie moko désordonné na mikili. Mais batu wana lelo, ba bandi pe ko ya ko lobela pouvoir. Au côté la moutoloko Daniel Saf, un député honorable. Est-ce que Baye Bakatina est honorable? Ou bien Katenga pe fona ko mara honorable? Honorable ga fona ko mara honorable. Mais honorable ngo est-ce que Baye Bitina? Donc vous sentez que non bala liboso na monde, peuple Baye Bakena, ensemble na biso, tu as un député moro femelle, il y a moi. Oh. Mais Bakanga on a une imputation dommageable. Toi bana bandal to yebani de Christ. Oh, Diamba pena. Oh, tu es baniko. Makambo zolo bana libando lo ba makamu susu. Kende to la boyaya. Biso matu ngaka facha benda biso la muka na kotela nango bornae. Donc le leader la muka me la Félix. A obetela na 6 heures na okebulo. Ça folandanga. Na 6 heures ngane to tembo na okebulo. Ça fa joibsanga. Mais aucun moment ça fa le kana média ça fa le ba n'importe quoi. Ngona kande ya député ba. Na lobi na yo na tangi Daniel Saf. To telemi na ye na kwa venir na bango pa na bango kuna. Ngala tem na okebu au ba shimboki na ye. Mais au kama bo mutaoli kana media azolo beloko moko boy po et ça la batu bien Daniel Alobaki po basala clip na bango au moins le ba journaliste nyon so no moni ba komba politicien de Christ biso na biso to ebani bana kineti kino ebo bude kino ebo finga kino ebo loba donc so lobi nga pe na loba na yo so bude nga pe na bude yo po to yebani ba biloko wana tout toujours on a king. Basala moi clique na bango moko boye soit disant ba député opposition El Fayoul. Mais El Fayoul on a elle a mabé au bout sen ko tu ngelo ko wana nga bateka mboko yo likamba balkanisation le lozo mona faula lena mona maboko bo pesanga plan le reste to talingate bo sembe soki faula gagnera ba élection Jean-Pierre Bemba nga atikate soki faula gagnera ba élection na mboko Katumbi nga atika larne bela kotsate mais le lo otala basafu Aoleka. Balongoli okutu na parlement, chef de l'État a s'imposa. Bozo ça va pétu wana bazonga basamusa na bangoko. Ba interpella Fayoulou na justice oyebi, fachi a s'imposa butika ye. Et ya opesa kwa ngana na sima. Butika sa misana ye. Mais le loko leka na émission ozulu baba biloko moko boye on dirait yo gangi. Or le lo ba valero boala ki na ngona ba mikoleleki, le lo sa souté, bosko ka bato ba costume na ba poto. Bato atindi la bino balar, ba mona bino ba vrai ba na banambote. Oh bah faut pas chouchou à poto. Na lobi na yo na boma bango heureusement déjà donc diaspora ba jamais na bango. Na boma bango. Donc ba laka ba chouchou ba enfant chéri. Non mais c'est qui est vrai le chouchou il y a diaspora. Te mais wana incontestable ba mère ba kuna bango ba pesinga pété wana. Ba lobi en tout cas soko sembengo sembi diaspora. Donc yango zo mona même FCC moi ya bouger za te po bango na poto ba linga bango te. Soka bouger nga marche ma do ba okata ba Méditerranée ba komia. On a terminé ce débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup Bukola. Merci alors qu'est-ce que l'on retient Lelo? Lelo nangena ebisa batu
continuons à soutenir Fachi. On continue à kolobelo puisque c'est notre frère. De Chris, Félix a un agenda caché. Il y a le peuple d'abord dans Messa, laissé par son père. A qui trahir nango tata na yete. Alors que oui. Accord il y a FCC, na cash, na tout ça, et l'équité peuple d'abord. Yango no moni tango tozota la FCC, totala pe cash na kati. Accord wana ya IDPS na INC. C'est le moment totalango. Toyeba qui est qui, pe to komama nini. Oyebi na l'état yoyebi o azali boso na ngaza avocat pe. Na l'état eza ba décharge msusu batu na raso salango na condition ni pas sous pression. En tout cas, menaçant yango na signa kaka. Et ça nul tout. Bah veut escroquer, extorquer. Voilà, donc on peut revoir en autobongisi. Est-ce que tant ou accord ya Nairobi et Salamaka et ça m'a conditionné. Et nani alanda kamutu. Et le qu'on faut bandiko ba yebango. Nazolo bango med fois tout ça contre VKT. Mais VK faye ba péter des cris ça m'a musufu lo bango vérité. Attention les avis privés. Na minute yo senga na obeta bale ba moninga na kilote. Caméra ba bien. Bota moto na bien excellence ba bale boy. Oh, il faut appeler pour la santé. Et nous avons tout ça comme célèbre, vie privée et à la rasoute. Nous c'est comme ça. Et tout. Mais le lot temps aux autres là, le lot que non, VK à Bali, ma Bali nani. Azalaki ya nani. Et je sais déjà mité ma bateau. Nalanda vie dans c'est quoi le bango. Bateau nous so balinga anga na pixi bino bolinga e, émission na tilo collé. Et le lot avec quelle première dame au le lot à côté les ma azalanda kisa ya ba mère na biso. Bon, alors on est dans la vie privée. Il faut Babylone qu'on a eu Bamakapo. Maman Denise, quand tu as botamika dans la frontière à Rwanda, le lozo finga ma rwandaise. Babylone qu'on a photo et bango. Obimeli wapi ndeko Christian. Le lo babiso bamso tozo pasola mabanga na bimisa mutunga moko famille et bimisa ta chef du quartier. Si ko tangu yo zoya o diriger les biso mboka. Obimeli wapi. O sa biso nini. Ndeko nanga jibe mpia na kulutu nanga zolandanga azala vraiment choqué na ba régime moto ebimi hein akabila oyo ba séparation ina madame na ye ko bloquer ba visa ba album ko botola ba musicien pour nani mpindi yo mais ko kana kutu teke Fachi a besoin pouvoir régime oyo etombola we ranson vient nanga zolandanga etombola ye et tant que tombola ke au profit ya ba vie na ye ba to film Mbemba ba Christophe Muzungu ba donc ba to na tu ya bandu ba André Kimbuta ya mozo mona we razo bude Kimbuta a on a martyr na miso ba to na conseil oyebi we ra vie longa kuna gouverneur et lokangisa we lokangisa abi lokangisa yo pona nini ayeba ki place o ya vanda mais ezana mission moko azala lésé et komisaka ye mawa c'est JB JB piana donc on dirait avanda na mboka na yete oyepe akeko bala mutu moko kotoyo Mutango simbité a continuer le sous chemin c'est que tant yoko ya okoma mokonza mboka pour ndeko na biso wana azandene na kata mabela bakoko na ye et loko na photo kendaka nango peuple congolais face à l'aise na mboka na ye papa Christian yango mo le loto zui ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo papa ku fatike biso ya liboso sa pusanaki grand frère abundia zui boulot espoir na biso baleki qui vient que des na bachi qui n'est to kataki to poussa bachi qui to bala le classement va pas là bien de Félix donc yaya keba derrière yo 80 millions baza le loko zanga yo mboko qui jésus ko zonga to yo ka swe sengote bato yo vandi na bango wana ba bande ko na biso te même ataba ozana bango comme preuve na une année à pouvoir na yo okufeli ja sentir na yo okufeli vie maréchal chauffeur na yo yo mtolongola mutaba tukino kendani este azonga ta suka na mipepe le lo cousin na yo un mois yango yo ve Gilbert ana samabele donc engelo bake bango nyoso bake mbeka na yo so esalami ndenge nini bato yo zana bango ke bana bato ya FCC bato wana bayebi ndenga kolia misuni bayebi ndenga komela ba makila bayebi ba cop o esalama baboma ba artiste comédien baboma ba musicien basala ba ku ebele na mboka na biso papa Christian to ana posa pe génération o biso tozoya et ce qui ça quand même mboka na biso et pesango quand même espoir moko ya bien que génération ba Christian Bosembe ya ba Gili ya ba Chole ya ba René et yepé après 10 ans toujours ba posa ya malonga que to kendo kozwa ambassadeur ya RDC na Corée avant d'arraner na King ambassadeur. Très bien. Alors donc ambassadeur japonais ambassadeur Japon 2009 qui a beaucoup là dans peu de temps. Oh, mais na lobby na yo ba capacité ça. CV déjà yango yo de Chris. Et c'est que na kokate cabinet ali.
Mais il y a un ambassadeur japonais. Mais bien sûr, cabinet zan avandi sima masolo ngai moko. D'ailleurs, kutu na jeb Xavier abuka na soute. Abuka na soute donc ba nomination zo ya biso toza na kati. Abuka na te donc biso toza ba soda o nzamba telemisi biso tango na niati bo kinga kati pe tona so azolo banini. Mais est-ce que ba suyo pe komoneza la Michel-Ange ne na kenda obeta lisolo lo désiré. Donc à comprendre que ba yebisanga. Ça n'est fini, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Vous comprendre que tout il y a deux sujets solo bien en profondeur. Sujet à Michel-Ange, sujet à VK, na UNC, na Corona. Oui. La journée na yango, en long et en large. Au cours de la semaine prochaine. Non, non, problème c'est que Nzambe azobatela biso na ngaka na ibisa bango batika ba grimace ba appel anonyme. Ouais, ouais, disons ma batika biso ba grimace wana yo petit yo. So ça besoin faire la gamba ou bien ba utiliser mutu moko na posa na yo na eloko moko boye bimata koto tokuta batika biloko wana. Na to juité mettre on a sope batanzala te. Donc moto kezo tanga na tongo ezo tanga pona mboka. Pour ceux qui allaient pona mboka te papa Christian toko sama musubu ite. Oyebi na Bible eza na passage moko il y a Joseph Olobelo comment important na bande konaye alobi mbula nyonso na kokufa mbula nyonso nzamba ko visita kabino botombola mikuwa nanga bozonga na mabela bakoko na biso engelo bake même ba oui ba d'accord na biso tozo défendre patrie tozo défendre kolo na biso puisque même ata prophète Esaïe alobi yango abibo bondela pona mboka na bino poli pamboli na bino ezo dépendre na mabelo toza donc na Pakistan na kozwa bulote na kokobeta babiloko wana te lelo lobi na kokangote na banzoto basutani mais na Congo naza à l'aise puisque c'est ma terre c'est ma nation et sika oyo ngai na kobunda et sika oyo nga na kopesa ba valeur nanga mboka nanga pe esunganga même ata lobi tonga na ozonga na mabele kombo na ngelo ba makeno ndeko moko pa yaka na mboko oyo tanga otanga bato babundela mboka batangi pe ngai. Ça va être la plus longue émission de Saïna, Pasteur Gilit. Mais c'était un plaisir, toujours un grand plaisir. Semaine prochaine, un autre numéro pour notre dossier de Sibinona. Merci beaucoup. Merci de FAP4. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka yo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.